comédienne Mama Étoile, auto bengaka Mama Yoyo, batu mosusu ba bengaka ye da Yoyo, Yaya Yoyo, Mama Étoile na biso Mama Yolande, ya tongo makasi, Mama moko ya ba qualité ya makasi, le talent, Mama Étoile ya ba émotion, Mama Étoile mutu ayebi kokotisa makambo, Mama Étoile mutu ayebi penza kosepelisa ba Congolais, ayebi kosepelisa mokili. Bande konanga toye kolala kolamuka na dossier ya Mama Étoile. Toye kolala kolamuka na makambo. Kande na yebisaka bino, en tout cas nga na lingaka toujours kosala musala nanga, kosala analyse nanga, kopesa information nanga o wana penza ezalaka nanga musala nanga. S'il vous plaît, komelanga bisika ozolanda Mama na bino Étoile Nines TV, bisika nyonso oza na Luanda, oza na Kimpese, oza na Kasumbalesa, oza na Zambie, oza wapi do bisika nyonso olandanga. En tout cas kande boyebi bo komela biso na ba commentaire na finga ka batute na sabola ka pe batute mais na sala ka analyse selon ngai eza bongo na système moko kitoko. Voilà, lelo na ye na dossier ya Mama Étoile, lelo na ye na somo ya Mama Étoile, na lelo na ye na ya koinda concernant Mama Étoile, lelo na ye na ya kobeba concernant comédienne na biso na kombo ya Mama Étoile. C'est connu de tout le monde. Mama Étoile a joué wapi, a joué kane partout. Aza comédienne moko oyaza indépendante. Donc bisika nyonso ba obengisa ye, a okende na ye ko jouer. To yebi biso nyonso tolanda ba makambo ebimaki awa na réseaux sociaux. Mama na biso Étoile akenda yi ko jouer na SB. Mais ba message o ekote la Mama Étoile likolo yango bakomaki ko finga Belvi Kandi. Alors Mama Étoile ayaki ko briser silence, alobaki na ye ke moya jouer lisusu kuna ezate po kofingama eleki. Soki ezalaki ata kofinga ba finga ye moko alingaki andima, mais komi ba komi ko toucher tina Belvi akosepela na yete yango akataki. Mais malgré cela la famille Mama Étoile azalaka mama moko ya randote, azalaka mama moko te keno yango wana ba audio na ye bimaki, azalaka mama moko te keno yango wana asala songi azalaka na ye bongo te la famille. Mama na biso Étoile a mi pesaka respect en tant qu'une mère, atambolaka bongo. Mama Étoile a joué na ye bisika nyonso. Et pas ya Jérémy akendaka ko jouer, et pas ya ba Grâce Luzolo, et pas ya Dinana, et pas ya nani mutu nyonso soki azana filme, azana besoin ya Mama Étoile azala. En tout cas, a mi pesaka toujours akende na ye ko jouer. Et il y a pas longtemps to monaki ba vidéo ya Mama na biso Étoile. Mama Étoile asalaki descente na ye wapi na Lubumbashi. Mama Étoile akendaki Lubumbashi, to monaki mwa vidéo na ye azo sala Mama Étoile na biso azo seka ka ndenge zalaka. Batoto akatanga na ye nanga na Lubumbashi boye to monaki biso NM Care aye na ba solution. Kondisa nzoto na NM Care pour na libela problème ya accouchement. Mama ata na 70 ans na NM Care okosimba mwana. Zongisa esengo na libala tozali kosunga éjaculation précoce. Tozali kosunga impuissance sexuelle, faiblesse sexuelle na NM Care esengo ezongi na libala na NM Care masolo carré na NM Care tala ndenge telemi masolo evandi na NM Care. Ozali na besoin ya kobika na bokono o nazali kotanga tension, AVC, cancer, ozali na mwana to pe yo moko mukolo ozali na problème ya épilepsie, owumeli na maladie ya tension, owumeli na maladie ya cancer, ozali na problème ya hémorroïde, kobosana te benga biso na NM Care solution ya libela. Ndeko nango ozali na batache na nzoto yaka kobika awa na NM Care kimambangu okozwa lobiko. D'ailleurs nga na sepelaki na lobi kuna penza retrouvaille Mama Étoile kuna atie koloba Swahili, atie kolia bitoyo babenga yango bongo bitoyo bato andakala batoto ya Lubumbashi. Mama Étoile atie kolia ndakala to seki la famille to ya kolala to mona bandeko na biso baye na ba analyse na bango bandeko baye pona koya kosabola Mama Étoile. Bandeko,
Oh mama étoile azo ima epa ya Belleville balobi selon de konabiso yaki kosala analyse alobi mama étoile alobaki na ye ke no bazo ima epa ya Belleville kandi bazo mona na bango vérité te bazaka ya kokanga bisika moko moyen ba avancer ezate mama étoile yango wana akimaki na ye Lubumbashi yango wana aye kokende na ye Lubumbashi. Pourquoi? Parce que pas ya Belleville na pembe na Belleville bazo mona na bango clarté. Na lingi na loba boy, mosusu botika kosumu kisaka batu. Kane na uti koloba awa, mama étoile ajouaka ka epa ya Belleville te. Mama étoile ajouaka place nyonso. Surtout mama étoile na biso ajouaka place nyonso. Pourquoi? Parce que ayebi ko jouer, azali le talent. Mama étoile azana talent ya makasi. Mama étoile bazwaka ye na ba rôle te que non parce que azana chance, bazwaka ye na ba rôle te que non parce que aza kitoko, parce que azana expert ki bo mama te. Mama étoile bazwaka ye na ba rôle. Pourquoi? Parce que mama étoile azana talent. Mama étoile ayebi ko jouer. Mama étoile a joué à ba rôle nyonso. Je me rappelle les ans film moko mama étoile a joué qui jeune fille azo joué jeune fille oh y a ba TikTok influenceuse ya TikTok. Il fallait que mon mama étoile façon appeler ça qui meilleur d'elle mama étoile appeler ça qui penza makambo ko le kata ba jeune fille oh bazo jouer théâtre lelo. A joué qui penza qui toko rôle wana. Donc nga moko na tala film wana c'était en 2024 na kamwa na ganga justement pour na koya koyebisa bino que non mama étoile azali le talent. Mama étoile soki azana problème na Belleville. Vous pensez que mama étoile akobima aya koyebisa biso bato ya réseaux sociaux que non ndenge naza boye et pas ya Belleville nazo mona nanga clarté et pas ya Belleville nazo avancer te. Vous pensez que mama étoile na mayele na maturité na sagesse o mama étoile azalaka nango. Vous pensez que mama étoile akoya kolala kolamuka abando yebisa bato ya réseaux sociaux to abanda koyebisa bato ya théâtre to abanda koyebisa ka batu na ndenge mama étoile azalaka. Mama étoile aza mwasi moko ya maturité. Mama étoile asalaka makambo te ke non pona sepelisa mokili. Mama étoile asalaka makambo te ke non pona sepelisa ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Mama étoile asalaka makambo oye utaka na motema na ye pe na mayele na ye. Po aza mwasi atondo ama penza na maturité na sagesse ya makasi. Botika koyaka kobebisaka ba réputation ya baninga. Soki boza na besoin ya kolobela mutu kingandi bolobela mutu wana me tika kakoyaka kokotaka ba kombo ya baninga na babuzoba. Ba analyse na bino o bolingi bosala bolingi boya kobebisela mama étoile carrière na ye. Boya kobebisela mama étoile réputation. Mama étoile atikala kozala songi te. Mama étoile atikala kozala songi te pe akozala ka songi te. Moi je me rappelle ata liwa ya ndeko na biso comédienne ya Mira Ese. Bolinga ki boya kokotisa mama étoile na songi. Bolinga ki boya kolinga koya ko simbisa mama étoile touche. Boya ki na ba propos ke mama étoile ayebaki likambo o Mira Ese azokufa mais aboya ki koloba na ba comédien mosusu ba sunga ye. Bo mitia na place ya mama étoile. Na kitoko nyonso aza nango na sagesse pe maturité azalaka nango. Akende kokota na makambo ya libala batu. Pourquoi? Parce que aya ko sepelisa bato ya réseaux sociaux. Biso bato ya réseaux sociaux toza banani. O batu nyonso il faut babandaka kobanga. Tosala abandandise na biso na ndenge ya bien. Tosala kaba makambo na biso na ndenge ya bien. Botika mama étoile avanda. Mama étoile atikala kokende na ndako ya mutu te. Atikala kobenga mutu te. Atikala pe koyebisa mutu te ke non nazo avancer te. Atikala koyebisa mutu te ke non epa ya Belleville to kozala pembe na Belleville te makambo na ngai ezopesa te. C'est faux et archi faux. Mama étoile akei Lubumbashi na bakadre na ye moko. Akei Lubumbashi na makambo na ye moko. Akei kosala makambo na ye moko mama étoile ndenge akei Lubumbashi. Akei Lubumbashi te ke non na kimi. Mama étoile akimi mutu te. Azalaka pe na problème na Belleville te. Azalaka pe na problème na bela production te. Mama étoile atikala na ye ko ima te na kombo Belleville. Atikala ko ima na ye te po ayebi ke
ajouaka bien sûr mingi na bela production mais bisika mosusu pe Mama Étoile ajouaka aza pe na ba fan na ye. Moi je me rappelle ndeko moko ka na YouTube abenganga alobi Mama Étoile na tieli yo mbongo na tieli yo ka na kombo ya mwana na yo nga na yebisi ye na lobi nga nazalaka Mama Étoiline naza chroniqueuse na bandi ozoluka Mama Étoile ya comédien na lobi oui mama nazoluka Mama Étoile nga nakanisi ye nde yo na lobi te nde alobi oke na o changer akie kuna a changer numéro ya téléphone pour atieki numéro na ngai akie kotia numéro ya Mama Étoile justement pour na koya ko confirmer que Mama Étoile donc soki eza pour na mbongo azwaka déjà ba mbongo chaque fin du mois eza na batu o batielaka Mama Étoile ba mbongo botika Mama Étoile avanda Mama Étoile aza na groupe na ye te ke non yango wana ye pa azoformaka bato aza na groupe na ye te azalaka nango te donc Mama Étoile andimi na ye kotravaille na bagroupe ya bato mosusu botika koya kobebisaka bareputation ya baninga botikaka koya kobebisaka bacarrière ya baninga botikaka koyaka kosambwisaka bato s'il vous plaît botika Mama Étoile soki bokoya pona Mama Étoile bolinga koya kolinga koya kobebisa réputation ya Mama Étoile wana tokoya biso nyonso mobondo tokoyoka pe mutu te en tout cas na Mama Étoile nga te mutu aya kotoucher mama wana aza na talent ya makasi famille botaye na place kuboya oloba osila asalaka makambo evi asalaka en tout cas non répondre bino malembe awa fallait wobeta ta lisolo ya Étoile na top bake wapi Étoile na top bake wapi boyo obeta so lisolo Étoile na top bake wapi bake pona nini baolela baoyimayima baose retrouve te bino makambo boko beta onte top na minute aza na famille Étoile ba voyager bazati baza Lubumbashi bake luka balobi balembi no décortiquer ngo awa na kati ya analyse nanga oyo no fongola bino mitu boke tu na boke luka bongo bakimi bake ya kobatama ngo pe bazonga banda bake basa déjà vidéo ta musu ndenga na lobi bende ba omba yo sa vidéo po ba laksa bino ke tozali bela na motema bela na mabundi bela na mipende bato lokuta bato soluka bazo yima ba se retrouver te ba yima ba se retrouver te à qui la faute bon fait ça ni faute bino pa ça bon fait ça na ngo faute à qui la faute bolobati sikoyo bino comment se fait-il boyo sala analyse donc boloba ke si la azolanda makambo belve makambo ni belve celle aussi la kolanda et pourtant bino kunde bozana mode ya donc mikolo bozaka ko tricher bozo copier pour ça que tu as bino eza boko ça ta ba répétition na centre culturel bo répétera ta wana pona événement ya bino à 2027 bino kunde bozana bato akomituna est-ce que biso ne toza bona 2027 tozana bon moi ba comédie nyonso bazaka vivant ba nyonso bazwa passer nini comme non ni visa ba nyonso est-ce que bakokende séjour eza ba comédie ya po ba séjour peso compter pour kima na 3 4e 5e jour ndako bato boke kofuta parce on bokende ba yamba bino po to ba réalité belle est-ce que bosuzo attend tout dans ba question nyonso wana journaliste to pe chroniqueur aza moto a innovaka aza moto akozanga matière te aza moto pa créaka o créer pe loko no paf et pe vendre simbi dès bino vendre la kaka sila est-ce que sila ko tricher Belleville nanini sila netinga boy naza penza donc naza na pouvoir ya ko lamuka kovanda kopelisa caméra ya téléphone nanga na banjoloba nazoloba makambo nazomona nazoloba makambo esalami mais bino bozobeta masolo ya 2027 obomono na miste ono esalami te comment se fait-il bino boko se comparer na mutu oyo asali ba action devant ministre ya culture et art ya boyoka mabeko boyoka soni
Nga nazoyoka soni na place na bino. Nazoyoka somo na place na bino. Nazoyoka soni na place na bino. Vous souffrez. Boyebi ke mam sa sabino azo pesa bino pongi te. Azo beta bino penza a balle réelle. Ake libanda nyati aye kotoa. Donc ya komika mutu neti kuna tombo kene na salu wana ya dominion wana. Ya. So ba silisi na kuna na nani na centre dominion wana. Date musu epesami. Tant ba longa wana ba question na date na musu lundi. Donc biso okende de date en date. Tokela obongo. Alors, kozanga matière esali bino. Kozanga matière, nganda lo ba bino matin midi soir. Tande mam sa komisi mama Enoch ma prophète. C'est comme au théâtre na TikTok. Ba bien aimé dans les seigneurs. Non na yeba e bongo te. Ngana yeba yaka e bembe. Ngana jiparando bino ba pauvre. Riche comme te. Kokamwe. Riche comme te. Batubele awawa. Bakutatola bakoyambola pe bakotémoigner awa. Mais sous bakoka kobomba ngote culpabilité tellement leki ala la kala mukebe alobi nzambe na yena loba famille botaye na place kuboya oloba osila asalaka makambo evi asalaka. En tout cas, nous répondons à bino malembe awa. Fallait obetata lisolo ya étoile na top bake wapi. Étoile na top bake wapi. Boyo obeta so lisolo étoile na top bake wapi. Bake pona nini. Bao lela, bao ima. Bao se retrouver te. Bino makamabo beaucoup beta onti. Top la minute tu na famille étoile. Ba voyager bazati bazan Lubumbashi. Bake luka. Balobi ba lembi. Non décortiquer ngo awa. Na kati analyse nanga oyo. Non fongola bino mitu, boke tu na boke luka bongo bakimi bake ya kobatama. Ngo pe bazonga. Wanda bake basa déjà vidéo. Pas musu ndenga na lobi bende ba on ba yo sa vidéo. Fo ba laksa bino ke tozali bela na motema, bela na mabundi, bela na mipende, bato lokuta bato soluka. Bazo yima, ba se retrouver te. Ba yima, ba se retrouver te. À qui la faute? Bon fait ça na ni faute. Bino pa ça bon fait ça na ngo faute. À qui la faute? Bolobati. Sikoyo, bino comment se fait-il? Boyo ça l'analyse, dans boloba que si là azolanda makamo belve, makamni o belve celle aussi la kolanda. Et pourtant bino kunde bozana modia donc mikolo bozaka ko tricher. Bozo copier. Pour ça que tu as bino eza boko ça ata ba répétition na centre culturel. Bo répétara wana pona événement abino à 2027. Bino kunde bozana bato komituna. Est-ce que biso ne toza bona 2027 tozana bon moi? Ba comédie nyonso bazaka vivant. Ba nyonso bazwa passer nini comme non ni visa. Ba nyonso est-ce que ba kokende? Séjour eza ba comédie ya po ba séjour peso compter. Pour qui mana 3 4e 5e jour ndako bato boke kofuta parce on va kende ba yamba bino pour to ba réalité belle. Est-ce que bosuzo attend tout dans ba question nyonso wana? Journaliste to be chroniqueur aza moto a innovaka aza moto akozanga matière te aza moto pa créaka o créer pe loko non paf et pe vendre simbi dès bino vendre la kaka sila est-ce que sila ko tricher belle vie nanini sila netinga boy naza penza donc naza na pouvoir ya ko lamuka kovanda kopelisa caméra ya téléphone nanga na banjoloba nazoloba makambo nazomona nazoloba makambo esalami
Mais bino bozobeta masolo ya 2027 o bomono na miste o no esalamite. Comment se fait-il bino boko se comparer na mutu oyo asali ba action devant ministre ya culture et art. Ya. E boyoka mabeko boyoka soni. Nya nazoka soni na place na bino. Nazoka somo na place na bino. Non yoka soni na place na bino. Vous souffrez. Vous voyez que même ça sabino azo pe sabino pongite. Azo beta bino penza à balle réelle. À quel ibanda nyati aeko toi. Donc ya komika mutu neti kuna tombo kene na saluana ya dominion wana. Ya. Ce va silisi na kuna na nani na centre dominion wana. Date musu epesami. Tant va longa wana ba question na date na musu so lundi. Donc biso to kende de date en date. To kilo bongo. Alors, kozanga matière et salibino. Kozanga matière, ngana lo ba bino matin midi soir. Tande mam sa komisi mama Enoch ma prophète. C'est comme au théâtre na TikTok. Ba bien aimé dans les seigneurs. Dans na yeba e bongo te. Ngana yeba yaka e bembe. Ngana jiparando bino ba pauvre. Riche comme te. Hey, kokamwe. Comédienne Maman Étoile, Oto Bengaka Mama Yoyo, Batu Mosusu Babengaka Eda Yoyo, Yaya Yoyo, Mama Étoile, Mama Yolande, Ya Tongo Makasi, Mama Moko, Ya Bakalité ya Makasi, Mille talents, Mama Étoile ya Révolution, Mama Étoile Mutu ayebi kokotisa makambo, Mama Étoile Mutu ayebi penza kosepelisa ba Congolais, ayebi kosepelisa mokili. Bande konanga toye kolala kolamuka na dossier ya Mama Étoile. Toye kolala kolamuka na makambo. Kande na yebisaka bino, en tout cas nga na lingaka toujours kosala musala nanga, kosala analyse nanga, kopesa information nanga o wana penza ezalaka nanga musala nanga. S'il vous plaît, komelanga bisiko zolanda mama na bino Étoile Nines TV, bisika nyonso oza na Luanda, oza na Kimpese, oza na Kasumbalesa, oza na Zambie, oza wapi do bisika nyonso olandanga. En tout cas, quand vous boyebi, bo komela biso na ba commentaire. Na finga ka batute, na sabola ka pe batute, mais na salaka analyse selon ngai. Eza bongo na système moko kitoko. Voilà. Lelo na ye na dossier ya Mama Étoile, lelo na ye na somo ya Mama Étoile, lelo na ye na ya koinda concernant Mama Étoile, lelo na ye na ya kobeba concernant comédienne na biso na kombo ya Mama Étoile. C'est connu de tout le monde. Mama Étoile a joué à wapi, a joué à partout. Aza comédienne moko oyaza indépendante. Donc, bisika nyonso ba obengi saye, a okende na ye ko jouer. To yebi biso nyonso tolanda, ba makambo ebimaki awa na réseaux sociaux, Mama na biso Étoile akenda yi ko jouer na SB. Mais ba message o ekote la Mama Étoile likolo yango bakomaki ko finga Belvi Kandi. Alors Mama Étoile ayaki ko briser silence alobaki na ye ke moya jouer lisusu kuna ezate po ko finga ma eleki. Soki ezalaki ata ko finga ba finga ye moko alingaki andima mais komi ba komi ko toucher tina Belvi ako sepela na yete yango akataki. Mais malgré cela la famille Mama Étoile azalaka mama moko ya randote. Azalaka mama moko te keno yango wana ba audio na ye bimaki. Azalaka mama moko te keno yango wana asala songi. Azalaka na ye bongo te la famille. Mama na biso Étoile a mi pesaka respect en tant qu'une mère. Atambolaka bongo. Mama Étoile a jouaka na ye bisika nyonso. Et pas ya Jérémy akendaka ko jouer. Et pas ya ba Grâce Luzolo. Et pas ya Dinana. Et pas ya nani mutu nyonso soki aza na filme aza na besoin ya Mama Étoile azala en tout cas amipesaka toujours akende na ye ko jouer. Et y a pas longtemps to monaki ba vidéo ya Mama na biso Étoile. Mama Étoile asalaki descente na ye wapi na Lubumbashi. Mama Étoile akendaki Lubumbashi to monaki mwa vidéo na ye azo sala Mama Étoile na biso azo sekaka ndenge ezalaka. Batoto akatanga na ye nanga na Lubumbashi boye to mona ki biso nyonso. D'ailleurs nga na sepela ki na lobi kuna penza retrouvaille Mama Étoile kuna atie koloba Swahili atie kolia bitoyo babenga ngo bongo bitoyo bato andakala batoto ya Lubumbashi. Mama Étoile atie kolia ndakala to seki la famille.
toya kolala tomona bandeko na biso baye na ba analyse na bango bandeko baye pona koya kosabola mama Étoile bandeko oh mama Étoile azo ima epa ya Belleville balobi selon ndeko na biso yaki kosala analyse alobi mama Étoile alobaki na ye keno bazo ima epa ya Belleville kandi bazo mona na bango vérité te bazaka ya kokanga bisika moko moyen ba avancer ezate mama Étoile yango wana akimaki na ye Lubumbashi yango wana aye kokende na ye Lubumbashi. Pourquoi? Parce que pas ya Belleville na pembe na Belleville bazo mona na bango clarté na lingi na loba boy mosusu botika kosumu kisaka batu kane na uti koloba awa mama Étoile ajouaka ka epa ya Belleville te. Mama Étoile ajouaka place nyonso. Surtout mama Étoile na biso ajouaka place nyonso. Pourquoi? Parce que ayebi ko jouer azali le talent. Mama Étoile aza na talent ya makasi. Mama Étoile bazwaka ye na ba rôle te que non parce que aza na chance. Bazwaka ye na ba rôle te que non parce que aza kitoko, parce que aza na expert ki bo mama te. Mama Étoile bazwaka ye na ba rôle. Pourquoi? Parce que mama Étoile aza na talent. Mama Étoile ayebi ko jouer. Mama Étoile ajouaka na ba rôle nyonso. Je me rappelle les ans film moko mama Étoile a joué qui jeune fille azo joué jeune fille oh y a ba TikTok influenceuse ya TikTok. Il fallait que mona mama Étoile façon apesa qui meilleur d'elle mama Étoile apesa qui penza makambo ko le kata ba jeune fille oh bazo jouer théâtre lelo a joué qui penza qui toko rôle wana. Donc nga moko na tala film wana c'était en 2024 na kamwa na ganga. Justement pour na koya koyebisa bino que non mama Étoile azali le talent. Mama Étoile soki azana problème na Belleville. Vous pensez que mama Étoile akobima aya koyebisa biso bato ya réseaux sociaux que non ndenge naza boye et pas ya Belleville nazo mona nanga clarté et pas ya Belleville nazo avancer te. Vous pensez que mama Étoile na mayele na maturité na sagesse o mama Étoile azalaka nango. Vous pensez que mama Étoile akoya kolala kolamuka abando yebisa bato ya réseaux sociaux? To abanda koyebisa bato ya théâtre, to abanda koyebisa ka batu, na ndenge mama Étoile azalaka. Mama Étoile aza mwasi moko ya maturité. Mama Étoile asalaka makambo te ke non pona sepelisa mokili. Mama Étoile asalaka makambo te ke non pona sepelisa ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Mama Étoile asalaka makambo oye utaka na motema na ye pe na mayele na ye. Po aza mwasi ya atondo ama penza na maturité na sagesse ya makasi. Botika koyaka kobebisaka ba réputation ya baninga. Soki boza na besoin ya kolobela mutu kingandi bolobela mutu wana me botika koyaka kokotisaka ba kombo ya baninga na babuzoba. Ba analyse na bino o bolingi bosala bolingi boya kobebisela mama Étoile carrière na ye. Boya kobebisela mama Étoile réputation. Mama Étoile atikala kozala songi te. Mama Étoile atikala kozala songi te pe akozala ka songi te. Moi, je me rappelle à tel liwa yande kona biso comédienne ya Mira Ese. Bolinga ki boya kokoti sa mama Étoile na songi. Bolinga ki boya kolinga koya ko simbi sa mama Étoile touche. Boya ki na ba propos ke mama Étoile ayebaki likambo o Mira Ese azokufa mais aboya ki koloba na ba comédien mosusu ba sunga ye. Bo mitia na place sa mama Étoile. Na kitoko nyonso aza nango na sagesse pe maturité azalaka nango. Akende kokota na makambo ya libala batu. Pourquoi? Parce que aya ko sepelisa bato ya réseaux sociaux. Biso bato ya réseaux sociaux toza banani. O bato nyonso il faut babandaka kobanga. Tosala banandisi na biso na ndenge ya bien. Tosala ka ba makambo na biso na ndenge ya bien. Botika mama Étoile avanda. Mama Étoile atikala kokende na ndako ya mutu te. Atikala kobenga mutu te. Atikala pe koyebisa mutu te ke non nazo avancer te. Atikala koyebisa mutu te ke non epa ya Belleville to kozala pembe na Belleville te makambo na ngai ezopesa te. C'est faux et archi faux. Mama Étoile akei Lubumbashi na bakadre na ye moko, akei Lubumbashi na makambo na ye moko, akei kosala makambo na ye moko mama Étoile ndenge akei Lubumbashi. Akei Lubumbashi te ke non na kimi. Mama Étoile akimi mutu te. Azalaka pe na problème na Belleville te.
azalaka pe na problème na bela production te. Mama Étoile atikala na ye koyimayima te na kombo ya Belleville. Atikala koyimayima na ye te po ayebi ke ajouaka bien sûr mingi na bela production, mais bisika mosusu pe Mama Étoile ajouaka. Aza pe na ba fan na ye, moi je me rappelle ndeko moko ka na YouTube abenganga alobi Mama Étoile na tieli yo mbongo, na tieli yo ka na kombo ya mwana na yo. Nga na yebisi ye na lobi nga nazalaka Mama Étoiline, naza chroniqueuse. Na bande ozoluka Mama Étoile ya comédien. Na lobi oui mama nazoluka Mama Étoile. Nga na kanisi yende yo. Na lobi te. Nde ya lobi oke na o changer. Ake kuna a changer numéro ya téléphone pour ateki numéro na ngai. Ake kotia numéro ya Mama Étoile. Justement pour na ko confirmer que Mama Étoile donc ce que za pona mbongo azwaka déjà ba mbongo chaque fin du mois za na batu o batiela ka Mama Étoile ba mbongo botika Mama Étoile avanda Mama Étoile aza na groupe na yete ke non yango wana ye pa azo formaka batu aza na groupe na yete azalaka nango te donc Mama Étoile andimi na ye ko travailler na ba groupe ba batu mosusu botika ko ya ko bebisa ka ba réputation ya baninga botika ka ko ya ko bebisa ba carrière ya baninga botika ka koyaka kosambwisa ka batu s'il vous plaît botika Mama Étoile soki bokoya pona Mama Étoile bolinga koya kolinga koya kobebisa réputation ya Mama Étoile wana tokoya biso nyonso mobondo tokoyoka pe mutu te en tout cas na Mama Étoile nga te mutu aya kotushe mama wana aza na talent ya makasa NM Care aye na ba solution kondisa nzoto na NM Care po na libela problème ya accouchement mama ata na 70 ans na NM Care okosimba mwana zongisa esengo na libala tozali kosunga éjaculation précoce tozali kosunga impuissance sexuelle faiblesse sexuelle na NM Care esengo ezongi na libala na NM Care masolo carré na NM Care tala ndenge etelemi masolo evandi na NM Care ozali na besoin ya kobika na bokono o nazali kotanga tension AVC cancer ozali na mwana to pe yo moko mokolo ozali na problème ya épilepsie owumeli na maladie ya tension owumeli na maladie ya cancer ozali na problème ya hémorroïde kobosana te benga biso na NM Care solution ya libela ndeko nango ozali na batache na nzoto yaka kobika awa na NM Care kimambangu okozwa lobiko ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko